Tenabino bandeko nange zalinga muna na chaîne Nabiso muna numéro 1 chaîne Otolobelaka masolo à vie bandeko nanga na lisolo opesa bino meza likamba conviction mutu na conviction na ye ndeka mwasi ayebisinga muna esika nasalaka ba commerce nanga natombaki pa ba présentaki nga mwasi yango meilleur ami na ye copine na ye azali mwasi ya musicien mo monene na mboka na biso bamisien baza ebele apesinga kombo mais na otanga kombo te abisika nazalaki bana mike bazalaki bajeune bazobina mwasi yango mpe azalaki kuna alobi te nga alingaka te bana babina bamiziko kotia bamiziko te tia mizika ya mindele kotia bamiziko tiela bango baya na kamora bakupe dekale enfait bamizike moko kaka boye mais kotiela bana te babina na bamiziko eza bien te mwasi alobi me baza bana noko na bango ti bobina mizika noko na bango alobi te nalingi te mwasi yango ya musicien monene asiliki asepeli te fiongo ayebisinga mona ayebi ke naoka chair de poule depuis ce jour là mona nenga asuki oyoka so bamiziki na biso te ya mokili baromba congolaise nakomona kotiaka miziki ya nzambe mpo emarkaki nga après ndeko ya mwasi nga nayebisi après mutu na conviction na ye yo soki conviction na etushaki yo na instant wana oyoka so bamiziki te bato mosusu bayokaka nga nayokaka na nga baromba congolaise naokaka nga miziki nyonso voilà ezaki mutu na nzela na ye soki oponi nzela gauche oki gauche soki oponi milieu oki milieu soki oponi extrême oki extrême en fait mutu na création na ye mutu na chemin na ye okoyoka no bamusike na biso oyo balobaka musique mondaine engoloba nango eloko te parce que c'est Dieu qui juge le cœur, c'est Dieu qui sonde le cœur, c'est Dieu qui connaît tout mais apesa yanga kaka lisolo yango nga na bene opesa mpe bino lisolo na ye en tout cas mutu na conviction na ye nga abeteli nga komba mwasi yango apesi nga mpe komba artiste yango mais nakoloba te musique eza nango musique nga naza page ya polémique te naza page te mpo natia komba mutu eza bien te mutu na conviction na ye apesi nga lisolo napesi en tant que témoignage en tant que lisolo mpo édifier mpe bato misusu mais bato misusu bayokaka na bango mpe bamiziki yango te ça n'engage que bato misusu mpe bayokaka ça n'engage aussi kaka bango bandeko na nga boyebisaka na bacommentaire qu'est-ce que vous en pensez voilà en tout cas ye fi yango abinako nazwa chair de poule sikoyo so nayoki bamiziki yango ekanisanga kaka scène wana oyo esika azalaki na ndako ya fille wana akutane na mwasi mpe ya artiste na biso boyebisanga te aza nani nakoloba te bandeko na nga nabombi na nga e voilà ezali lokola nakodévoile secret professionnel te bato ebele bapesanga batémoignage na bango bahistoire na bango bayebisanga napesa identité na bango te comme je respecte ezalaka lisolo yango ezoteya biso lisolo yango mpe ezoede mpe bato ezo mpe koédifie bato ezo mpe kofortifie bato voilà bandeko na nga nakopesa comme artiste te moi je connais mais je le garde pour moi je vous dis à bientôt eza mona numéro 1 chaîne Otolobelaka masolo ya vie à bientôt.